Parmi banzembo ongai nazwa nakoki koyemba moko ufile nkenda enzambiame mono ivangwa kya tina nini ya koreki posoko koti na koreki okoki kozana ba verni otochaka te mwana koreki jamais ko iko za neloko wana mwana koreki jamais ko iko cha ba manzaka mwana koreki lelo akoma na kochana ba biloko tozali ko mwana lelo basili mwana koreki azana ba mesh mwana koreki aza alata ba pantalon wana ezali critère ya koreki te même na quartier même na ba bisika nyoso tozali kotambola différence faut ezala mwana koreki na mundimi mususu ya mwana papa alobi na alaksaka biso ke toyebaka valeur ya tina ya chorale obiso tozali na yango alors soki mwana koreki oyebi valeur nango te ozana mwana koreki te mwana koreki fo yeba valeur na yo. Nayoka pe batu baloba nzembo moko boye bayemba ngo nayebi na ka faki beta ka tanto to so faki beta ngo ka jale to yoka ngo mais nayoka balobi ke mama kinika yo mtozo nzembo wana mekana koyemba ngo ebandeli nango tina suka. Merci. Ushangai ben, Ushangai ben, oh Ushangai ben, oh Shangai ben, oh Ushangai ben, oh kur. Parmi banzembo ongai nazwa nakoki koyemba moko ufile nkenda enzambiame mono ivangwa kyako vamoko maku kanelevu ya sumuka vantwalaku sewambe mbole idinange kamvumvudi. Olá, obrigado por estar ligado ao Kimbango 21. Se acompanhou o vídeo, gostou e quer continuar vendo mais vídeos como as mensagens dos nossos papais, as histórias da igreja quimbanguistas, os hinos quimbanguistas, basta apenas subscrever-se ao canal e dar um clique no sino de notificações para que assim tenha sempre em primeira mão todas as novidades do seu canal em primeira mão. Fique ligado! balandi nyonso bokolandaka biso partout na monde mbote mingi bipa nyonso bozwami awa ezali wa bino Mami Tutoma na Luanda na église kimbongiste tozali na catégorie ya batu ya ndenge na ndenge nde na yango lelo toyambi mama na biso awa na kosolola na ye akopesa biso parcours na ye na kati église kimbongiste to nini oyo ye asalaka. Mbote mama. Mbote mama. Okoki ko se présenter. Ngai mama Kinika Ditomene. Nazali mwana koreki.
nabotami na lingomba nakoli na lingomba nakoli mpe na kati ya libota oyo ya koreki tinde tokomi na mokolo mwa lelo oyo toza kaka na kati ya libota ya koreki. Yo ozali moko parmi bazwi ya nzembo na kati ya église Kimbongiste. Mekana nukoyebisa biso tina ya banzembo na kati ya église Kimbongiste ezali nini? Bon, merci mama mami na motuna na kati église Kimbongiste. Banzembo na biso elobaka makambo ebele. Toza na banzembo ya libondeli, toza na banzembo oyo esalaka ezali koloba matei, tozali na banzembo pe oyo ekumisaka tata Nzambe. Na église Kimbongiste bakompoza banzembo te, bafondaka pe banzembo te. Sikoyo yo ozali parmi ya bazwi nzembo na kati ya église Kimbongiste. Mekana nukoyebisa biso nzembo oyo zwa ata moko oyo zwa nanu comme ça bato bayeba mama Kinika azalaki nzembo tu nyonso to ayeba parmi banzembo oyo zwa. Merci beaucoup mama mami. Parmi banzembo ongai nazwa nakoki koyemba moko ufile nkenda enzambiame mono ivangwa kyako vamoko maku kanelevo ya sumuka vantwalaku sewambe mbole idinange kamvumvudi enzambiame doungwa nzeyevo ya vila vantwalaku bwabunzolele ya vutuka kwange yese sekufungilani makasiko enza. Eske koreki oya kala na tango papa Fumwalongo na koreki oyo tozali na yango lelo obino bobanda na tango papa Fumwalongo me bozo ko bati na tango ya ba papa na biso ya 26. Eske koreki ezaka ka ndenge oyo ezalaka liboso na tango papa Fumwalongo na koreki oyo ya lelo différence ezali ou bien ezaka ka ndenge mo ndenge ezalaki na tango papa Fumwalongo? Merci beaucoup maman. Koreki échangé te mais différence est na biso bato otokoti na koreki to changer le comportement misusu ya koreki. Koreki ezali base ya mabondeli na kati na lingomba na biso o balobi ezali laboratoire spirituel ya tata Nzambe. Laboratoire ezali nini mama mami biso na koreki lelo tozwi bizaleli mususu oyo ezalaki na koreki te nde tokotisi peut-être yango tokoki koloba ke koreki échange mais koreki échange te koreki eza kaka moko banda bapapa Fumwalongo basala korali oyo puisque yango ezali korali ya bango moko bapapa biso nde mutu tozo changer na comportement na biso na bizaleli na biso o tozali kolakisa yango tozali komona ke koreki ezali ko changer muke mais koreki changer te puisque tozwi ba comportement na neti ya lelo mwana koreki azali mutu ya mabondeli mutu oyo ya mabondeli mutu alingi korali oyo alobi ke nga naza mwana koreki akoki koboya libondeli te eloko ya liboso tokoki koyeba na mwana koreki ya mwana tango yo lobi ke nga nazali mwana koreki na koti koreki elakisi ke ondimi fo ozala sacrificateur elakisi ke mutu oyo tango nyonso bapapa basengi yo likambo il faut ose sacrifier po biso tozali balobi ke tozali laboratoire ya tata Nzambe. Alors tango laboratoire ezali kosala laboratoire ezali na makambo nango
makambo ezali oyo ekoki kosala mutu nyonso akosala examen soki laboratoire ebimisi résultat malamu te donc mutu wana akoki kozala malamu te eza lokola mwana koreki soko oboyi mabondelo oza mwana koreki te mwana koreki soko olingi bapapa te oza mwana koreki te donc bacritère ya koreki yango wana mais lelo tozali komona na koreki bato mosusu po ayebika nazala mwana koreki nazala bato mosusu baye na koreki ya défilé bato mosusu baye na koreki ndenge bana koreki po lelo tokoma koyoka ke bana koreki balataka bien mais or ke eza bongo te koreki base ya koreki ezali libondeli eloko ya liboso tokotia na motu na biso ezali libondeli donc ntango okoti na koreki fo oyeba ke ngai mission na ngai ezali kolala na mabele mekana lisusu koyembela biso mpenza nzembo lisusu ya bien ya kitoko mama kinika azwa pamba to olobi banzembo na yo mpe mingi bandaye koya na bacirconstance mekana koyembela biso mwa nzembo lisusu. Merci mama mami nakoki koyemba mpe nzembo moko oyo presque bato ebele bayebi nzembo wana ezalaki na circonstance tokendaki na retraite presque ezalaki retraite ya suka po retraite ekangama ntango ekotaki tous les trois Congo tokotaki Brazzaville tokoti Congo Angola Congo Kinshasa nga mpe nazalaki di nombre na kati ya retraite wana nazwaki nzembo oyo nazwaki oyo eyembamaka pa ya bato bayebi mingi Nzambiame wizado wapu luza ngina kwa mevanza munti ya maulu ngeti di la kwange ye wampuluza ngina kwa mevanza ngeti di la kwange yese ngina kwa mevanza ngeti di la kwange yese Nzambiame wizado wapu luza. Donc koreki ezali groupe moko ya mabondeli olobeza na groupe ya mabondeli bana oyo ya mikie tozomona baona koreki misusu elobi nango yo misusu baoya pona défilé misusu baoya pona kolata misusu baoya kanazala na koreki eske bana wana bayebaka ke koreki ezali groupe ya mabondeli de so koti na koreki donc mipesi nde tomonaka bato misusu na Kinshasa kuna eza bamisu batikala na baplateau kuna donc ya mipesa na ekore ame mpona akosambela bana na biso ya mike oyo lelo bazokota na koreki eske baza na esprit wana mpona ntango ya plateau ndenge bozala na plateau bozalaka mpe bana mike ko bana wana mpe baza na esprit oyo bino bozalaki nango botuna na ngai yango wana. Merci mama bana oyo ya lelo yo mais l'esprit wana obiso tozalaki nango mama mami en tout cas ezali te
nyonso fo abandela na koreki po azwa base biso bamikolo oyo toza kuna oyo toyebi makambo wana yango fo tozala bien tolakisa bana wana makambo ya nzambe soki biso totamboli malamu te tokolakisa bango makambo nini alors wana tokozala condamné pa ya papa Simon Kimbangu biso nde bamikolo fo toteya bana wana ndenge biso tokolaki yango wana nzambe apesa biso molimo mosantu oyo ya ye po ntango ozoloba na bana ya lelo ntango ozoloba na ye tout d'abord nana akotala yo miso mabe akopesa yo langage moko mabe le mosusu olembi mais biso lokola eza role na biso ya kolakisa bana wana nzela biso bamikolo nano fo tozala tout droit soki biso bamikolo toza tout droit tokokoka koteya bana wana to dresse bango tolakisa bango likambo ya nzambe tolakisa bango ntina nini ya koreki mpo soki okoti na koreki okoki kozala na baverni oyo totiaka te mwana koreki jamais akoki kozala na eloko wana mwana koreki jamais akoki kotia bamanzaka mwana koreki lelo akoma na kotia na biloko tozali komona lelo basili mwana koreki azala na bameshe mwana koreki alata bapantalon wana ezali critère ya koreki te même na quartier même na bisika nyonso tozali kotambola différence fo ezala mwana koreki na mundimi mosusu ya mwana papa alobi na alakisaka biso ke toyebaka valeur ya ntina ya chorale o biso tozali na yango alors soki mwana koreki oyebi valeur nango te oza no mwana koreki te mwana koreki fo yeba valeur na ye Merci maman na âge au biso tozalaki nango c'est vrai biso tokoli na likambo ya nzambe tokoli na base différence ya lelo makambo oyo bana bazokola nango lelo yango te biso tokoli na yango biso tokoli na base spirituelle mais bango lelo oyo différence ezali lelo monde ya lelo eza na kati internet monde ya lelo eza na kati ya Facebook monde ya lelo ezali na WhatsApp différence ya biso na bango yango wana biso base na biso ezalaki ndenge nini okei na tongo bokei na bilanga okouta bilanga boye bosokoli lemso bokoma na butu wana l'air boko ya lem so boko zali na papa Mfumalongo ti 23h lem so papa kolongwa 0h bosisi na papa bokei bosokoli boluki mwa eloko bole bopemi muke bobandi mabondeli tokobanda mabondeli de 0h à 3h du matin mais lelo na vie ya lelo yo bana wana bakoki bakokani na biso te puisque éducation biso tozwi ezali mususu oyo bango pe bazozwa lelo ezali mususu lelo même papa azoteya mais eza difficile po mona mwana même mwana koreki akoti na kati église mais makanisi na ye eza na matei o papa azopesa te makanisi na ye eza na kati ya internet makanisi na ye eza na kati ya Facebook makanisi na ye eza na kati ya telefone omona mutu papa aza na message azopesa message mais azolanda message ya papa te mpo na ye azolanda makambo eza na kati ya Facebook omoni différence ya lelo
alors ezali kaka nzambe ayokela biso mawa po abimisa bana na biso na monde oyo yango ezali différence to papa lobi ke nalingi mwana nyonso ya mukie avaza akota na groupe mususu abanda na base na koreki po azwa déjà base wana soki azwi base wana ekozala mwa différence na bana mususu yango wana ndenge nauti koloba biso oyo bamikolo tozali kuna il faut mpe tozala na etamboli ya malamu soki biso mpe toza na etamboli ya malamu te nini tokoteya na bana wana tokolakisa bango likambo tokokoka kolakisa bango likambo ya nzambe te yango différence ya bana wana ya bana oyo ya lelo na biso tozwi base wana mais bango base wana lelo po base wango eza difficile po nzambe akota kati na bango. Merci Maman Kinika. Mais ndenge eza wana ndenge olobi ke eza difficile so tolandi oui eza difficile mais koza peu difficile te po soki tolandi ndenge tomekaka mwa bamasolo ba recherche nde tosalaka bana koreki bakota mabondeli de papa Zoro oyo azali chef na bino ya koreki mbuta na kati ya koreki papa Zoro donc so tolandi papa Zoro ndenge azo former bana wana papa Zoro ndenge azo sabu donc bino boteyaka na bino bolobaka na bino papa Zoro azo continuer koteya kolakisa bana nzela ya nzambe po lobi bino boleka bino boza base ya papa Adiangenda Kuti mais bano ya biso tozobota lelo baza ba base ya ba papa oyo tozana bango alors bino ba parents il faut bozala siko makasi po bana wana bazala na éducation tokoloba te ndenge Maman Kinika lobi eza passe ko za passe mais za pe passe te ekoki oza passe mais za pe passe te po toyebi ke mibeko nyonso ezala na kati église Kimbongiste soki baplike yango esalamaka yango moi nautai kotuna ke eske na age bino bozalaka na plateau na age ya bana oyo bozo conduire bango lelo na kati ya koreki mingi bozalaki na ba age wana Amen.
nzembo moko pe oyo ke boyembaka penza oyo eningisaka trône ya tata Nzambe? Merci mama. Ndenge na uti koloba biso tozana ba nzembo ebele oyo papa alobi na biso ke yango eza libondeli. Balobi chanter c'est prier 2 fois. Donc ndenge na lobi les 3 catégories ya banzembo na biso ou bien 90% ya banzembo na biso tozana ngo mingi ya kolela. Tosengaka pa ya tata Nzambe po Nzambe ayokela biso mawa. Nzambe apesa biso don wana apesa ngo mingi na koreki puisque toza chorale ya mabondeli. Nakoki koyemba meme nzembo moko oyo ezali kosenga mutu azali kolela epai ya tata Nzambe po ayokela ye mawa. Nzambe ame, Nzambe ame, Fumu wilado, tata iki vene mvimba munange. Nzambe ame, tate kubokanga Nzambe ame. Uizado kwa mono fafala kyaku mfumudo wanyandala do ungindula kwa mfumudo do sedia mewiza kwa mfumwame ikivutu di kuntwami kwemfumwame pasi mfumu ya sikila munge ikivutu di kuntwami kwemfumwame pasi mfumu ya sikila munge. Mama Kinika tolandi nzembo wana malgré na yebi yango bien te mais nzembo oyo tosengaka yango mingi soki ozana na mabondeli nzembo oyo ezangaka te. So nzembo pe Mama Kinika mutu azwa yango? Non, oyo ezali ngai te mutu nazwa yango. Oyo ezali papa Manzwangani mutu azwa yango. Ok, papa Manzwangani mutu azwa nzembo oyo. Donc opesi kaka neti ke ndenge banzembo oyo ya ba prière oyo basengaka epai ya tata Nzambe. Ok mama. Ok, merci Mama Kinika. Tozokoba se kokoba na émission na biso. Mama Kinika nayoka pe bato baloba nzembo moko boye bayemba yango nayebi na ka faki ebetaka tanto so faki ebeti yango ka jalelo toyoka yango mais nayoka balobi ke Mama Kinika yo mutozwa nzembo wana. Mekana koyemba ngo ebandeli nango tina suka. Merci. Ushangai ben, Ushangai ben, oh Ushangai ben, oh Shangai ben, oh Ushangai ben, oh kurume. Ushangai ben, Ushangai ben, oh Ushangai ben, oh Shangai ben, oh Ushangai ben, oh kurume. Iye oh jalela 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 oh jalela ye ye jalela ye ye jalela ye ye
jalela ye jalela 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 jalela. Vraiment maman Kiniko et mise mbango donc esengo parce que toyo kaka faki mutebeta kango faki soki atiango donc ibatu nyos bazongi na tango papa Fumalongo siko langi ozoela nzembo oyo ndenge ozoemba bongo zoyoka ou bien ndenge bon langi oyo mama nga na yebi yango te na inspira yango kaka mais nga na yebi te elobaka nini mais biso papa Fumalongo azaloba na biso ke ba oyo ezali ba langi oyo likolo mais papa yebi tina nango mais ngai etanke mutu na yebi te pondengo yembeli yango na prononciation nango donc ezobima penza donc makinika penza yebi penza munoko oyo pondengo zobimisela yango avant yo zo nzembo ezalaka na ndenge nini banda ko sentir ndenge nini poto yebi batu misusu bazoka nzembo na ndoto alali azwi nzembo misusu azomona misusu azoyoka mususu na kati ya mutema na esko ya yo mama Kinika obandai kozwela ngo na ndenge nini nzembo mbala liboso tango eloko ane elaki osantaki pe ndenge nini. Merci beaucoup maman ngai tant na zwi nzembo tant na bandi kozwa banzembo nazaki na plateau de Bateke mbala liboso pona zwa nzembo na bandeko na komaki lokwa maladi na salaki une semaine na liaka te na mela mai te même baninga nanga bakomi koyokela nga mawa donc nazo sentir nzoto eza su ya ngai te donc naza na ba malaise neti mutu aza maladi er moko koganga na msunde nazomona mutu azoloba na nga na banda kozwa nzembo me na boyi nalobi en tout cas na kozwa yango te mokomsu namoni papa kulutu aye na fimbo mpenza mpona kobeta ngai ti suka nango nalobi mbalo na ndimi ntango naye kondima kozwa nzembo banzembo liboso nazwaki eleki ezalaki nango kaka mutu akomaki te ngamo mpe nakomaki te mais ti papa Denis Makela amoni ke eza banzembo abengi mama Justine oyo tozalaki ne na plateau de Bateke alobi ke mama oyo eza banzembo fo tolakisa yango epai ya papa Denis abandi kokoma akomi ntango papa Fumalongo aye alakisi kaye epai ya papa alobi wi eza banzembo fo boyekola donc ezalaki bongo. Ok donc papa alobi ezalaki banzembo fo yekola donc est-ce que koza na idée ya nzembo ya liboso oyo ozwa moi idée eza te vraiment à vrai dire wana penza nde na yebi lisu te na mutu na ngai ekokozala te mais epai ya papa Denis Makela peut-être ye akozala nango puisque ye nde aza base na biso ya bazwi nzembo po ngai nakoki kozwa nzembo nabosana mais ye lokola azali moko kati na biso oyo asungaka biso mpona banzembo ye akoki koyeba. Ok papa Denis Makela yango azali aza vivant? Oui papa Denis Makela azali aza vivant aza na plateau de Bateke tina lelo ngai na ya na Angola mais papa Denis Makela azali toujours na plateau de Bateke. Merci beaucoup bozolanda biso ndenge tozo solola na mama Kinika ta musu ba bebele ba yebaka mama Kinika te peut-être ba musu ba yebika na kombo mais mama Kinika boye ba yebi ete ndenge bozali kolanda tozali ko continuer toujours ko solola na mama na biso mama Kinika. Nekana lisusu ko yembela biso nzembo ata oya langi oyo baki ko balangi eza ebele ozwaki na ba oyo ya Kikongo kaka oyo eyemba maka eyebani batu bayebi pe nzembo so ba oyemba ngo penza donc malile zo sana na nzoto musu batu balela mais nzembo mama Kinika mutazwango. Merci beaucoup na koyemba so nzembo moko ya langi Chakazuolai oh sakamengwe Chakazuolai oh sakamengwe oh
chakazuolaiwe oh chakazuolaiwe chakazuolai oh sakamewe chakazuolai oh sakamewe oh chakazuolaiwe oh chakazuolaiwe chakazuwe 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 nzembo oyo mama mingi ebetamaka na faki yeah soki faki ezobeta nde yango wana ok toyoka yango mpenza kona faki mpenza ezobeta maloba nango sikoyo toyebaka te na balandi oyo bozolanda biso bozoyoka mama Kinika ndenge azali koexplike banzembo oyo ye azwa na kati ya église Kimbangiste bolandi bolanda nyonso oyo mama Kinika azoyemba banzembo pe explication na ye ndenge nini abanda kozwela banzembo na kati ya église Kimbangiste. Mama Kinika tokomi presque na suka ya émission na biso soki eza na likambo moko fale na tuna yo me na tuni yo te omeka koloba na pesi yo 2 minutes. Merci beaucoup maman Mami. Likambo ya koloba penza mingi eza nango te mais ekoki kozanga pete na émission ya lelo oyo tosali mingi sur les bondeli oyo tozali kolakisa monene ya papa Simon Kimbangu ou bien ndenge nini mwana nzambe akoki kotambola lelo oyo papa balakisi biso ke biso bakimbangiste mutu tolakisaka nzela tolakisaka nzela na nini na bakomportema na biso oyo biso tokosalaka na elateli na ngai na etamboli na ngai lelo elateli ya biso bakimbangiste ezali susu ya bana nzambe te bakomportema oyo biso tosafishaka na libanda yango tosafishaka susu na kati ya église ndenge nini tokoteya mokili tokoma na ngai Kimbangiste na no Kimbangiste différence eza te yango wana lelo soki tomoni ke comportement na biso oyo tozali kolakisa ndenge nini tokosenga likambo tata nzambe bapapa basangana mwaye bapapa basangana eza te puisque bapapa mpe baotalela biso baza na posa tobika mais lokola biso tozaka na bakomportema mabe lokola biso tokangami ka na misala na biso ya mabe yango na bango mpe mwaye basangana eza te soki biso tozalaki ini tozalaki na bolingo tozalaki na mibeko na misala tomeka bapapa alakisi biso ke tomeka epai biso tokosuka bango bakobakisela biso peut-être l'air wana bapapa bakoki kosangana mais lelo oyo tozali kowela tosambelaka bapapa bakosangana mokolo nini bapapa bakosangana mokolo nini e comportement na biso tozolakisa tokoteya mokili ndenge nini yango na mawa ya papa Paul Kisolokela lobi nalingaka koyemba nzembo oyo te vovingidi babonsono twazolana ye wizana kadilenda kanako papa soko alingaka ngo te po aza na posa ya kobikisa milimo na biso yango nazotala nanu bato nazosala na bango nyonso tu bazotambola malamu te mpona nini nzambe nakolakisa banani epai ya tata na ngai yango na susi ya bapapa soki tozalaki na comportement wana ya kitoko oyo bapapa bazali koloba na biso tomeka ta mwa mokie kaka peut-être tokosangisa bapapa mais lokola tozokoka ngo te yango wana mpe bapapa bazobenda mikolo de temps à temps
Merci beaucoup Mama Kinika, tokomi na suka ya émission na biso. Nakanisi mutu na mutu alandi ndenge Mama Kinika a expliqué biso. Oyo ayebaka Mama Kinika te, Mama Kinika yeyo ameki ko talisa biso pe ko expliquer biso banzembo pamba te pe azali muzunzembo munene na kati église Kimbongiste. Ndena yango lelo ameki mwa ko expliquer tokomi na sosili sina nte Mama Kinika foto zonga lisusu po banzembo wana oyo wana lobiki obosani Mama Kinika kende fongola bakaya ya kala banda kotala banzembo wana po foto zonga lisusu po banzembo wana batu bayeba nani azwa nzembo oyo nani azwa nzembo ezwango Mama Kinika nzembo nzembo papa manzwanga nzembo de batu na batu donc yo pe Mama Kinika lelo eza suka te mais tokozonga lisusu kande na ebisio kende ko fouiller ba kaye place okoma fouiller yango pointer okozongela biso lisusu. Merci beaucoup tokomi na suka nakanisi merci na bandeko nyonso bouti kolanda biso na pesi bino merci pe na pesi bino ba mbote bisika bozali bota na bino mobimba lokola mama na biso Mama Selipa na mboka ya Belgique, Mama Maricilou na mboka ya France, to pesi bino merci na ndenge bozali ko soutenir biso na kati ya émission na biso. To bosani pete Mama Liliana Gracia Moselu kuna na mboka Suisse, Mama to pesi yo merci. To bosani pete Mama Tansha na mboka France, Mama Labi to bino nyonso to pesi bino merci na ndenge bozali ko soutenir biso pe na ndenge bolandi ba vidéo oti na suka. To pesi merci lisusu na papa Jean Denis Makandi elongo na papa Manene na molonga ni na ye Mama Odile na bosani pete papa Raphaël Agitoma kuna na mboka Belgique na pesi bino merci pe mbote mingi na ndenge bozali ko soutenir biso na bosani pete Mama Ida mère de la nation Mama ya Banebele mwasi ya papa Didier Mateus Big Boss 005 papa to pesi bino mbote pe merci mingi na nzela ya bilili tozalaki na papa na biso réalisateur na biso papa David Kingambu na yenda azalaki na nzela ya bilili tosuki bongo awa ezalaki wa bino ya mikolo na mikolo Mami Tutoma na Luanda soko sepeli na video oyo nayebi ko sepela pe na video oyo ezali na gauche to na droite soko kotala yango na Instagram, WhatsApp ou bien na Facebook peut-être lien wane komona na te cliquez na lien oyo zali komona na se ya video oyo e komema yo mbala moko na canal na biso ya Kimbangu 21 kuna soko koti kuna s'abonner okomona ba video ya ndenge na ndenge kokomela yo ba message ya papa Fumwalongo makambo ya ndenge na kati ya Kimbangu 21 soki bate ba video ya sika e ko alerte yo tomona ni mbala ya sima na numero mususu ya sika bye.